Et ceux qui les fait cours de compter contre les IGF, beaucoup yoka, beaucoup les Congolais, beaucoup les là, il y a des Congolais qui piqué la crise. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont en train de contribuer pour le mal de notre pays, Gilles Alinguet est là. Recette n'a pas été na IGF. IGF, 60% ils ont pour le fonctionnement de l'IGF. 20% ils ont pour la mission de l'IGF. Et 20% ils ont pour la construction de l'IGF. Parce que chaque province, il faut l'IGF. Maman, il y a autant de peine au Congo. Na kui le Congo, IGF fait ça. Ils ont un bâtiment. Et contrôle la souko babinga apostori, ce que silici, IGF a contrôler. Mais maman, tala ba société nyonso IGF a sali tous les trois contrôles ou na méthode ya yemoka tchaki. Na souko nango yoka ke détournement et salami. Est-ce que IGF a complicité? Si. Tozali ko senga démission. Il y a Félix Tshisekedi na gouvernement naïe. Démission. Ça est pas naïe, après ça sonani. Batu nyonso bakenda na Jean-Pierre Bemba kenda, Moïse Katumbi kenda, nani système toza nango, le système économique toza nango, oyo tozo dépendre libanda, c'est être fou pour dire que toko dédollariser. C'est être fou. Ça, excusez-moi les termes, mais je suis obligé de les. Très chers abonnés à Yokani Télévision, na Pesi Binombote, merci énorme. La fidélité, la bino, la confiance que vous allez renouveler chaque jour na chaîne Oyo. Oui, mais la rabino ba information, il y a solo na bisa qui vient que tu zongeli di susu, analyse politique. Alors, nous baptisé numéro 1, il y a reprise, il y a analyse politique na biso bomo na yekala mingité, mais na kali ko présenter, il y a le biazali chômeur officiel, privé. Chômeur privé à chef de l'État, Papa Mike. Il y a des communicateurs, il y a Nouvel Élan, il y a des communicateurs, il y a Papa Nabito Bengi Mozito. Il y a des actualités, il y a Sololana, mingi mingi abete la biso pe li solo ya Nouvel Élan. To komi wapi to tambola lolenge nini bazali nango ya ko proposer à court ou à long terme na ye to komeka ko beta masolo ya nyonso ezali koyeba ko kanga actualité lelo. Ceux qui ont d'accord nanga je suis fongoye la biso Papa Mike on a kali ko pesa yembote pona to bandana émission lelo Papa Mike na pesa yembote. Mbote maman Mopanzi Sango, je suis très heureux et très ému ya kozala lelo na plateau na yo. Merci. En tout cas na mona ngo na mosika lelo na ye awa pour que tu ba ko réfléchir et à chaque fois nazala liboso ya caméra surtout ceux qui to ko lobela makambo etali mboka na biso motema nanga ezala ya kofungwama parce que tozalaka na pays moko oyo ezali RDC et sengeli na biso to réfléchir malamu pona yango pour que développement nango ezali biso ezali ba obakuya. Donc pour une fois de plus, je vous dis merci pour l'invitation. Je vous en prie. Je sais que ça ne sera pas la première fois, donc ça serait l'habitude. Je vais passer de temps à autre dans votre chaîne pour analyser l'actualité de notre pays. Voilà. Bonne nouvelle élan. Oui, Nouvel Élan ezali malam. Nouvel Élan ezali parti politique au Binonyon Soboyebi. Parti politique objectif nango ezala ko conquérir pouvoir et ko garder pouvoir et tozali na litwana ya ko conquérir pouvoir. Tokendaki maponami en 2023 oui boyebi bien que maponami elekaki na ndenge ya mabe. Oui élection esalamaki na ndenge ya longo banité na ndenge ba texte ezali ko senga bisote. Boyebi que démocratie esenga ezana ba principe nango esenga to respecter. Malheureusement na mboka na biso ba principe ya démocratie de l'eau piétiné ba de principe ya démocratie de l'eau ezali respecté te ba même biso na maponami oyo et risquaki comme makao. OK. Il risquaki comme makao mais nzambe azwaki lo nzambe azala toujours côté ya bana na ye a épargnaki biso na kao wana mais les loba institutions ezali ko exister et biso pe to tombelaki bango balobaranini tu peux ça bango chance pour que baye bako travailler et ba travailler pour l'intérêt général du peuple et tu peux ça bango ba priorité parce que l'opposition parce que le Nouvel Élan tous en opposition et tout ça l'opposition républicaine. Nalingi avant au continuer Papa Mike bozaka na kati ya lamuka to bolongwa lamuka. Lamuka est état d'esprit. OK. Lamuka est créé mot lamuka est créé na Genève. OK. Et kotina esprit à peuple. Donc batu nyonso mutu nyonso même yo mama ndingo ozali a soko lobi ke obandi ko défendre peuple au sala kango déjà na nzela ya ba émission na yo excuse déjà esprit à lamuka elati yo
Lamuka eza te que faut au signer fiche. C'est bibino na kati ya plateforme moko papa. Oui, oui. Bolongo boye bisabiso. Na ko koma wana. Lamuka eza ko signer fiche te to ko zo carte te. Lamuka eza état d'esprit. Peuple congolais yebi ke moto nyonso ako défendre peuple azali na alamuka déjà. Donc ngai ndenge na ko za ndenge na boy. Nouvelle est la partie nanga eza ko défendre peuple eza na kati ya lamuka. Donc lamuka bien sûr que eza na bato bakenda oyoka bakoma ba lamuka L. Mais biso tozali lamuka tozali L parité to L wenzete. Otikali pa ya nani? Exactement. Na ba nani? Lamuka eza Adolphe Mozito. Adolphe Mozito na ba allié o bayaka o tokenda ne. Bozana bango kaka tikino. Tozana bango tikino le. Mais à quand le tour P ya papa Mozito azwa P ko kambami ya lamuka. Mais lamuka eza epana ye apesa sonani. Batu nyonso bakenda na Jean-Pierre Bemba kenda, Moïse Katumbi akenda, nani Martin Fayulu akenda. Peut-être que yaza na place à okende te yango atikali na ici. Non, bango nani Martin Fayulu alanda à l'époque alanda imbongo Kabila. OK. Biso nyonso toyebi akenda ki pour que Kabila corrompaye. Ba Jean-Pierre Bemba alanda ki ba biftek bakenda na pouvoir. Mais biso tozali wana pour tout défendre peuple. C'est pourquoi Monique Tongo pourquoi Mike Kibaka il est toujours debout pour défendre le peuple ba injustice sociale autour comme na Congo. Ba insécurité autour comme na Congo. Moi na mboka par wana na ko dénoncer ba na bombo ba benga kinga balobi. Mikolo criminalité pas na ba donc eza kuluna te mais criminalité ba ko côté la batu na ba arme ba boto na bandako na bumbu yango to ko matisa mongongo na ba ko kamba ville à Kinshasa. Mais beaucoup de population qui koufa boye pourquoi? Donc voilà biloko biso to ko bunda. Donc ce que ko bunda la peuple ozala la muka. Na kwenyo sozali ozala muka. Na kwenyo sozali. Ata ba enregistrer ote na la muka. Non, eza na fiche, eza na bureau la muka ezala wapi? OK. Bureau la muka ezala ata. To bureau d'enseignement. Non, wana eza bureau décidé. Ndenge pe bureau na biso eza na lukusa. Ndenge pe Jean-Pierre Bemba bureau ne ezala ki boye. Mais bureau la muka oyebisanga ke bureau la muka ezala wapi? Ezala ata. État d'esprit à peuple. Donc, les amants qui ont été moi magie moko boye touche à peuple. Donc mutu nyonso mona alamuki. Place tout aux ali. Ceux qui ont touché yo mabe moko boye côté la mboka na lamuki. C'est ça l'état d'esprit. Donc les mutu moko te apporter lamuka te les ensemble ya peuple. Mais ba signera quand même moi ba accord tant ba samanaka. Oui. Est-ce que papa Mozito azali na capacité à komema ba promesse nyonso basalaka population? Le problème est à quoi? Oyo nyonso ba prometa biso na kati ya lamuka, est-ce que papa Mozito na makati ya kokomisa biso kuna? Maman pense sango zongi biso débat ya 2019. Te to beta onka moke après to continuer. Omoni esika bato basangani. Mibale misato baza il faut moi organisation ezala. Exactement. Yango omoni ke lamuka est réclamé, moi organisation esayamaki bato yo peuple alobaki ke bangonde ba défenseur na biso bazala wana pona ko mema biso parce que peuple ba libérer peuple était mais peuple yemora mi libéraka parce que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito, Jean-Pierre Bemba bazaki na capacité à libérer peuple mais peuple bango moko faut ba se délibérer yango monique na 2018 peuple la kisaki bokasi wana to kema ponami mutu oyo Kabila a imposaki peuple la kisi ke yote biso to boyo. Donc on est ezaki échantillon de basalaki organisation mais basali organisation wana tellement que na kati na bango ezaki na bato balinga lo meya balinga kate ko zala mpiaka balinga te ko tambola makolo ndenge biso to tambolaka balandi pouvoir et to continuer Kabila na ndenge azalaka aluki pe akoisa mwana mboka Martin Fayulu oyo ngai na beaucoup d'estime parce que je sais combat na ye na yebi ndenga bundela déjà lamuki déjà lamuki je crois bientôt azozonga pena na lamuka oui alamuki déjà parce que na Hollande ba déclaration na ye o senti que moto pena miso fongwa misiko ya solo wana voilà pona yo miso na ifongwa mina natina nini natina kozanga poste na kati ya non kozanga poste d'abord akozwa poste ndeni biso tozali na opposition. L'opposition, maman, a représenté presque nulle part. Oui, mais c'est normal. C'est normal. L'opposition ne se fait pas seulement dans les institutions, il y a aussi l'opposition extra-parlementaire. Donc, en dehors des institutions, vous pouvez amener... On a consolation. Non, consolation, ce que même dans la constitution, l'opposition extra-parlementaire existe.
Donc, ils ont exclité. Et Martin Fayoulou, en 2023, au Kenya élection, place ngapé na condamné parce que ça là une lecture ya mabe. Et raboya qui batunaye ba postuler. Ba postuler, à ça là qui lecture à mabe. Mais voilà na souka ko se ressaisir yemoka à se présenter comme candidat, mais il a eu des difficultés, il y a ça la campagne partout. Mais comment se ressaisir, c'est un grand leader, c'est un animal politique. Donc il peut se rebondir. Non, mais ça a un problème n'a été. OK. Les lamuka ils pour na moto nyonso. Ndenga kenda ki sa bungi nzela monike na bunga nzela zongi lamuka ils ko yamba ya pas de problème. Ya solo wana. Pas de problème. Donc absence na ye na kati ya institution sali et longoli na kati ya scène politique te. Non non non, iko longola eta. Je dis bien c'est un animal politique. Un animal politique ba longola na scène politique. Il peut se rebondir à tout moment. OK. Mais papa Mike Kibaka, question nanga makasi eza na yeba. Nini bino bozali ko reprocher na gouvernement? Question na avant de répondre ngo d'ailleurs na ko lancer message le 29 juin tous allez na mobange à marche tozo ko organiser na to bandango na Pascal tine échangeur ya limité. Tous allez ko senga démission ya Félix Tshisekedi na gouvernement na ye. Démission. Ndeko mopanzi sango. Motonyo so ceux qui ba nommer no esika so ozali ko kamba esika ba jijaka bilan na yo à partir de 100 jours. OK. Lelo ndeko Félix Tshisekedi a plus de 6 mois. Yo zali mopanzi. Il a déjà dépassé les 100 jours et dans les 100 jours là, dans les 6 mois là, rien de concret. Oyo ba kongomani ba ko loba ke non na 100 jours to na 6 mois ya mokonzi mboka tala o asaleli biso ezalité. Donc ça veut dire que Ndeko Félix Tshisekedi a la kesi biso déjà deuxième mandat na ndenge kozala. Mais biso to lingi le pire té yango to mi katela déjà va les jeunes conscients o na ko loba makamwa marche ezali ya parti politique parce qu'on présenter nga na casquette ya Nouvel Élan. Mais oyo ya marche ezali makambo ya Nouvel Élan té. Ezali makambo ya parti politique té regroupement politique té. Mais ezali likambo ya ba Kongomani. Donc vous invitez Kongomani nyonso. Kongomani nyonso bisika yo ozali. Ozana poto ozali awa na mboka. Soko ozana poto soutenir na ndenge nyonso lingi. Parce que esenga pe organisation. Il faut organiser, il faut tout ça là track esenga biso ba moyen. Place ozali soko tindi et kokoma to kopesa numéro je crois na suka. Beaucoup contacter biso pour que to yeba ko sala organisation na donc ozali ko benga parce que Félix Tshisekedi na 100 jours na ye asali eloko te. Démission du gouvernement parce que le gouvernement a na lokuta na programme d'action na ye na kozwaka pilier moko o ya lobi création des emplois de plus. C'est une démagogie oyo biso to ko cautionner yango te mama. Comment l'État crée ba entreprise, l'État crée ba emploi te. L'État le lotozali na 21e siècle. Nous avons deux économies. Il y a l'économie qu'on appelle l'économie du marché et l'économie centralisée. Et l'économie centralisée a existé dans le 16e, 18e, 19e siècle. Depuis 18e siècle, depuis 19e siècle, il y a l'économie l'économie du marché. Et cette économie demande la concurrence. L'État a la concurrence. L'État crée de conditions. L'État crée l'État met comment je peux dire, il crée le climat des affaires pour qu'il y ait attiré investisseurs qui investir. Mais les lots soumis nous dit je vais créer des emplois et na magie donc, par rapport à l'économie, l'État ne peut pas créer des emplois. L'État ne crée pas des emplois. Il doit créer plutôt le climat qui amène les entrepreneurs, les investisseurs. Harmoniser le climat des affaires pour que les entrepreneurs, les investisseurs viennent. Quand on parle du climat des affaires, il y a des éléments de climat des affaires. Dans les éléments des climat des affaires, on voit des routes. Dans le climat des affaires, on voit la justice. Climat des affaires, on voit la sécurité. On voit les taux de change. On voit l'eau, donc l'énergie en général, donc l'eau et l'électricité. Les éléments qui constituent le climat des affaires. Donc,
soki mboka wana ndenge banzela ezali élément wana limbisanga ndenge élément wana eza quasi inexistant dans notre pays, c'est Voilà. que l'état azopesa biso promesse à lokuta. il y a lokuta parce que entrepreneur to investisseur ayaka ayebi ke soki na sali produit na nga na Kinshasa nakozwa mutuka naketeka ngo na Bandundu, nakozwa mutuka naketeka ngo na Goma, naketeka ngo na nini to avion ezali. Ceux qui n'a créé, ceux qui n'a installé société, ceux qui investir dans le domaine du transport, nzela ezali malamu. Nzela ezali mituka kotambola la mobilité kozala normal. Ceux qui n'a créé cette société nanga na Kinshasa, courant ekozala malamu eko déranger ngate. Sécurité nanga ekozala rassurer. Mais awa na uto dénoncer makambo ya insécurité na Kinshasa na Bumbu. Place un investisseur ayo kake kuna bakotela batu na bandako. Mais investisseur sérieux oya ndengeni. Parce que baloba memimaki aswa na kate abunda et mon memimbongo aloba mais place oyo taux d'échange chaque jour ils ont flotté, ils ont flotté mutakolo ba yena $10,000 mais era coûté kiti a changé boye comme 9,000 a changé boye comme 11 au monde que flotation ya dollar wana et bangi saka ba investisseur et le climat politique aussi place oyo. Donc à tout moment ça peut barder. À tout moment le peuple a se soulever. Voilà, piller société nanga investisseur a et la justice. Même la Bible nous dit que la justice élève une nation. Mais là où la justice est malade, c'est le chef de l'État qui nous a dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit la justice est malade. Mais RIO yo lobby au entreprise na yo awa. Au mutoyer a costé le yo makam. Oyebi ke mboko ata bakoselinga makamso na ke na justice akosala ndenge ba texte ezali kose mais place justice eza malade aux bénéfices de okubanga mais na ba élément wana nyonso soumino élément nino ala biso ke ezali malamu oyo investisseur oya donc to loba lokola bino ba ya nouvelle non to pe lokola moko ya opposition discours nyonso ya soumino. Non, il y a 6 piliers. Il y a 6 piliers moko ya liboso. O ya kosi ba Congomani. C'est pourquoi Monique biso to lobi ki ako démissionner. Et awa mama plus na ko lobela en tant que Congolais. Oui, nazali ko analyser en tant que Congolais. Azo vivre na Congo, azo mona passe ya transport, azo mona passe ya taux de charge, azo mona passe ya kufuta na futela randa ku mama. Mais lelo soki na ke na franc Bayer a koyebisanga ke soko opesanga franc betango na 31 parce que déjà il comme il a 29 déjà la ville. Mais imaginez yo moko fonctionnaire à l'état bafuta ko na pasi wana elelo na koyoka olobaki makambo pe awa na koyoka mama ya banque centrale a eu décision o ba opération nyonso isalema na franc congolais mais ako boma biso se ko boma mama boyebi bon na mikoteli na décision wana déjà to mama boyebi eloko ba bengi oyoka dépréciation monétaire ça veut dire la perte du pouvoir d'achat et pouvoir d'achat est perdra pouvoir perte wana yaka lolenge ni. Il y a des monnaies qui circulent en Mboka. Il y a monnaie locale et la monnaie étrangère. Maintenant, nous sommes en train de vivre dans une économie où on appelle l'économie extravertie, pour ne pas dire transversée. Cette économie dépend de l'étranger. Et tous les achats se font à l'étranger et se fait en devises. Maintenant, les devises, investisseurs, opérateurs économiques, awa. Maintenant, sur le marché à Awa, franc congolais est commis et belé. Ok. Dollar, ils ont mon société. Maintenant, opérateur économique, ils ont besoin de dollars pour que kende libanda, kende kosoba. Maintenant, y Awa, dollar, ils ont mon anaté. Et il est l'autre vivre phénomène maintenant, il y a des solutions pour que vous maîtriser. Vivre dollar et mon anaté. Cette dépréciation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on appelle ça la dépréciation galopante. Donc dans quelques jours, tu en as hyper parce qu'il y a 4. Tu en as hyper. Il y a premièrement il y a galopante, il y a hyper, il y a mais est-ce que c'est toi une étape la troisième? Toi na troisième galopante. Et tu as comment na suka. Première na deuxième et kiminga mais du suis aussi sa émission egoyé langa. Au lobby ça galopante. Toi tu comment na hyper tout ça
yango na ngana kende na ba solution soki mboka franc congolais comme ebelé devise comme emonana te il y a ce que le gouvernement nyonso ya mokili soko oyoki ba déclaration na ba sala que non nous avons les réserves d'échange et les réserves d'échange est là pour pallier na ba problème oyo si parce que dépréciation ils la structurelle ils la kaka conjoncturelle il y a une période de bomona dépréciation et ça la meilleure période de bomona stabilité et quoti mais la stabilité yaka faut gouvernement na banque centrale ba bimisa o ba bengi réserve d'échange ba tia yango na marché nde ba meka stabiliser et pourquoi dollar et comme franc congolais comme ebele par rapport à dollar parce que l'état ko comme na fin du mois faut fouta ba fonctionnaire na franc congolais a fouta bango na franc la majorité a fouta bango na franc congolais minorité a fouta bango na dollar surtout ba député ba ministre ba présidence ba fouta bango na dollar mais ba enseignant ba militaire donc ba agent mususu na niveau assez ba fouta bango na franc congolais ce que comme on a fait ni moi fala fouta ba agent et fonctionnaire de l'état mais mbongo na caisse ezate maintenant qu'est-ce que l'état fait l'état mon a recourir na ba bengi planche à billets. Donc planche à billets ça veut dire à créer mbongo ya sika til lelo esa lemaka moi oyo ba ko futa oyo soko sali constat yo zali mo pandisa kende na ba banque ba ko futa o mona ba billets sika donc ba recourir na planche à billets parce que l'état mbongo ezate na caisse ba sali ba billets ebele ba sali ba franc congolais ba bimisi ba futi et continue na marché inondé marché devise et monana sous-souté car franc congolais na franc congolais maintenant les opérateurs économiques ont besoin de la devise pour ba ke libanda mutu ekoti écoute et comment ça dollar mais comment ça dollar parce que les lots ba foutinga na yena 2 millions de francs congolais par exemple je prends 2 millions de francs congolais non je prends 14 millions de francs congolais na zuka chiffre ya Vital Kamerhe surtout beti machine na 14 millions de francs congolais à 5 000 dollars et na 5 000 dollars nga soki qu'on a besoin ya mbongo on a besoin de devise pour que na bima et na zu 14 millions on a yabo yo zali cambiste na ya maman nazana 14 millions awa mais nazana posa ya dollars na posa 14 millions mais changer les ba changer na combien 28 yo zulanga na 29 pour na posa ya dollars obomiga 1000 dollars na ozora 4000 dollars pour il faut na kendi parce que j'en ai besoin voilà OK parce que toujours dépendre na awa to produire rien parce que mbongo etournaka soki mbongo na biso e comme ebele na marché soki bino moko vous avez producteur vous produire et tous les échanges se font en francs congolais là il y aura la stabilité mais dès lors que vous dépendez de l'extérieur vous devez acheter à l'extérieur. Mais vous devez avoir aussi la monnaie étrangère pour bima boke somba. Donc quelque part la dédollarisation c'est pris d'une manière arbitraire. Mais ils ont inondé sur ce marché na biso na franc congolais ko poser sous problème. Et qu'on pose que ils avantageux pour nous. Mais ceux qui disent que c'est avantageux au ba yebité matière wana. Nous les avertis, je vous dis, donnez topesika 1 mois. Au monde marché na biso ndenge ezokoma dépréciation ezokoma na ndenge mo ya liboma maintenant libanda kuna ba resoma na franc congolais. OK. Est-ce que bazo ki tango ya ko étudier point wana te? Mais je ne sais pas ce qui madame azana ba conseiller ce qui azana ba économie na éviter lui-même il para tanga pe économie mais de dédollariser les lots. C'est pas que dédollariser les lots, il faut abimisa mbongo ya réserve d'échange. Na mois, quel mois je pense en 2023 na ba mai ou juillet boye ba lobaki ba bimisa ki une partie ya mbongo ya réserve d'échange mais ba pesa ki nani. Il faut mettre l'argent dans ba institution structurelle. Banque centrale à travailler dans la banque commerciale parce que les commerçants ou les opérateurs économiques travaillent directement avec des banques commerciales. C'est là où basala ba épargne na bango, c'est là où ba défa ba mbongo na bango, c'est là où donc nyonso ba opération na bango esa na ba banque commerciale. Donc banque centrale devrait donner aux banques commerciales identifier des banques qui est fiable parce que là aussi dans ce secteur il y a des problèmes. Oui, des problèmes, des complications. Et je ne sais pas, le gouvernement va passer un bon oh non, va passer un opérateur économique au bango va identifier. Au bango va identifier. Au babimisi peut moi combien 7 millions de dollars. Et non,
Oui, 7 millions de dollars. Et pourtant, le gouvernement a dit que Bazana 7 milliards de réserves d'échange. Vous voyez, c'est 10%. C'est qu'il y a un problème. Les chiffres, c'est normal. Est-ce que c'est prouvable, c'est vérifiable? Liste, il y a opérateurs économiques. Personnellement, parce que moi j'évolue dans les domaines, j'avais fait des recherches pour qu'il y ait une liste, il y a opérateurs qui mbongwana natikala komona ngote. Parce que l'État ne peut pas travailler avec de privés qui ne sont pas en ordre. Et de banques commerciales, je pense que ce sont des banques au Bazali travailler directement dans la banque centrale parce que c'est banque centrale qui coordonne bango, banque centrale qui oriente bango. Rôle la banque centrale est yangwana. Bon, rôle la banque centrale est de créer monnaie, payer, ko dispatcher yango et ko travailler dans la banque commerciale. Ils ont fixé taux directeur, c'est ça le rôle naïe. Maintenant, comment la banque centrale peut travailler avec des individus? Excusez-moi, des individus parce que opérateur économique, ce sont des... Même moi, je peux devenir opérateur économique. À tout moment. À tout moment, je peux devenir opérateur économique. Maintenant, je pars, la banque centrale me donne l'argent. C'est pas sérieux. C'est des banques commerciales. Et banque commerciale, au monde, on appelle ça exigence. Il faut en compte, on a 4 banques, parce que quand Obi Mbongo tournaka, bo fouti tout salaire, tout épargner, consommer, épargner, et épargner et permettre à la banque centrale, pardon, et permettre à la banque de fonctionner. Et permettre à la banque de fonctionner, banque Mbongo yo épargner, ngana ye en tant qu'investisseur, déficit na créer emploi. Exactement. Donc au moins qu'il y a une rotation. Mais quand vous me donnez moi comme individu na Belgique, na Dubaï, na Vandi na zogi na mbongo na. Voilà. Et rotation wana RSA le maté, c'est ça au monde oyaka au non emploi ils a sauté chômage et côté parce qu'il n'y a pas l'investissement. C'est ça qui nous manque dans notre pays. Mais comment doit-on faire pour que le système de dédollarisation est vanda? Parce que quelque part les gens se disent que ça parce que tout c'est la monnaie étrangère, il y a une économie nabiso l'économiste. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout l'équilibre entre monnaie nabiso na monnaie étrangère? Parce que dépréciation on a écart il est qui makasi quand même. Et tant que directement nous qui ne sommes pas économistes, on s'est dit waouh, au moins c'est bien comme ça équitable. On s'était dit ça. Maman Mopanzi Sango, les lots n'amboka na biso ko lubaketo qui na dédollarisation, ils a passé. Mais moi je ne crois pas qu'il y ait Simba. Pour que les lots to lubake makambo dédollarisation et Simba, d'abord il faut y penser. Il y a création et emploi. D'abord création et emploi on a kozongi sur place na bandaki. Il faut créer des conditions, il faut harmoniser le climat des affaires, employer pour que production est à la katamboka na biso, mobilité est à la katamboka na biso, que ko biloko ko longwa awa et que jugu et biloko longwa jugu et que isiro et longwa isiro et que madimba et longwa madimba et que masimanimba. Cette mobilité va permettre que notre monnaie est comme fort. Parce que place oyo monnaie locale est fort, monnaie étranger est comme faible. Mais pour le moment, avec le système le système économique oyo tozo dépendre libanda, c'est être fou pour dire que toko dédollariser. C'est être fou. Ça, excusez-moi les termes, mais je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Donc, c'est pourquoi on a lobby que, premièrement, il faut l'État a créé des conditions pour que les investisseurs produire. Bon, on a besoin de la circulation, ça c'est de 1. De 2, il faut l'État a éviter la mauvaise gestion des finances publiques. Parce que, à part Makambo, il y a planche à bien, dépréciation, il y a Nanzela, ce qui l'État a géré Mbongo Yamboka Mabe, ndenge tomoni na 5 ans ya Félix Tshisekedi. Ba projet nyonso ba initié Mbongo ebimi pona misala, Mbongo wana ezalaki détourné. Erbo ko détourner Mbongo wana ba kende ko sala misala wana libanda na Congo te et ko créer déficit na Congo. Je sais pas si tu me comprends. Très bien. Très bien.
Donc il faut créer déficit na Congo. Il faut créer mbalamoko que mbonga ba paya iko mana valeur. Donc parce que vous dépendez toujours de l'extérieur. Ça c'est de deux. De trois, pour que votre monnaie soit forte aussi, ça demande aussi l'autorité de l'État. Aujourd'hui, quoi c'est la ville à Kinshasa. Ok, na mboka, ok na bamboka ya kati boye kuta mutu on a changé dollar. Donc mutu ça a permis à ça l'opération. Na kena ku na mboka moko na kata yote. Pour on changer dollar na mboka en Russie par exemple. C'est difficile pour changer à ta euro à ta dollar. Mais ezali. Voilà. Mais ça n'a pas quoi moko approprié place va changer en mboka. Ça c'est ça c'est le travail de la banque centrale. À identifier yé à travailler dans la banque commerciale, la banque commerciale bazana ba o ba bengi ba cambiste. Mais aujourd'hui même maman tembele. Oh Lukaja bois. Oui, maman tembele so ya kanga na changer. Donc l'absence de l'autorité de l'État ça mène toujours à ça. Et les politiciens ils vont détourner mbongo mingi ba détourner ngo na franc congolais. Okoyoka non ba bimisi autant de millions. Mais bimi na franc congolais parce que ba sali planche à billets. Si ko ba politiciens ba yibi mbongo na ba détourner mbongo na. Ba yeba luki ba cambiste. Ba sopi on peut ba sopi ba cambiste. Ba zo dollar. Et dollar wana ba ke ba bombi ngo na bandako na banque même pas. Ba bombi ngo na ndako na bango. Et banque ko luka mbongo ba opérateur ba ko luka mbongo mais mbongo eza na ndako ba. Maman ce qui est le bandi au contrôler bandako ya Kisasa awa pour bazo dollar to ko zo ba milliard. Oyo eza na marché té mais ba bombi ngo quelque part. Et ça crée des déficits sur le plan économique et ça cause beaucoup de tort et c'est ça que nous sommes en train de vivre. C'est quelque part to loba lolenge ndeko Constant topé ministre Constant a yebisi asengi asengi na ministre na Jules Alingeti alandela ba union so bazali ko yiba c'est que zali pe mokano moko ya malamu. Mais Moutaliboso, ce qui Constant Moutamba d'abord c'est Constant Moutamba d'abord c'est un populiste. J'aime pas beaucoup citer son nom parce que tout ce qu'il est en train de prendre comme des mesures là-bas, je ne suis pas contre. Mais d'abord il faut prendre il faut préalable les ala. Tous on a pas pincette. Oui bien sûr. Il faut préalable les ala. Mais kuna peut-être au côté en Sima. Mais ce qui a sengi na Gila Lingeti. Mais moi je pense que Moutali Bosso, il y a qu'à auditer, il y a qu'à contrôler, c'est Gilles Alingeti. Comment ça encore? Mais non, le vrai problème c'est Gilles Alingeti. Comment ça? C'est ce qui. Voilà, dans le banta qui est économiste, dans le banta qui est financier. Ce qui est l'autre, tout le monde a clair dans ma solo na Congo na biso. Gilles Alingeti. A des problèmes. En grande partie. Problème. Comment est-ce que on est dans Mboka tous allez na 3 oui parce que magambo faut kanga moyibi ya Mboka oyo na Mboka oyo il y a 3 niveaux de contrôle. Il y a contrôle contrôle politique c'est les parlements et ça na contrôle juridictionnel où ils allaient cour des comptes. Boyoka qui est Vital Caméra, le président de la Cour des comptes à Lobi Malamoko parce que lui, il connaît tout Cour des comptes parce que c'est lui qui a la juridiction, le circuit financier, Cour des comptes. Et il y a contrôle administratif. C'est l'IGF. L'IGF est allé, conseiller en charge de la sécurité. Il y a la présidence de la République. Il y a des organes de parlement. Non. Maintenant, posez-nous la question. Comment Gilles Alingeti est en train de contrôler toute l'institution? Mais il y a un contrôle à été. Comment imaginer? Gilles Alingeti n'a pas contrôle à été. Et dans l'institution, il y a na kati ya IGF wana. Gilles Alingeti a 3 contrôles au ya salaire. Il y a premier contrôle babenga contrôle a priori, deuxième contrôle babenga contrôle a posteriori et troisième au babengi contrôle concomitant. Ça veut dire quoi? A posteriori, et ça avant entreprise to institution mo e banda dépense, IGF foyer wana contrôler. Donc, on a gouvernement côté en place et tout ça là. Voilà. Le projet de gouvernement, il faut que contrôler. Est-ce que le chiffre est malamu? Est-ce que le chiffre est surfacturation?
sur un contrôle amoni que ça va à Pesigo. Mais na go na ko pesa ba yenti ko na contrôle ba bengi concomitant. Donc vous travailler na bango ensemble. IGF a panza ba inspecteur na ba société nyonso. Il y a des sociétés où IGF a sali ba 2 ans. Il est là. Et contrôle la souko ba benga apostorie. Ce que vous silisi, IGF a contrôler. Mais maman, tala ba société nyonso IGF a sali tous les 3 contrôles ou na méthode ya yemoka tchaki. Na souka nango yoka ke détournement et salami. Est-ce que l'IGF a complicité? C'est ça, je vous dis que l'IGF est complice. Je mets quiconque à défi. Oyo basala na IGF, balanda émission na ba ya ba boya que tous les 3 contrôles on a lobby, basala ngo. Papa ma oyebi défi aux lancer mais na tie défi. Je suis là. Mais je suis là. Bon pour na yo na IGF. Lelo bazo cours des comptes asal auditer IGF. Ogoyoka. IGF son alongo wana IGF azali moni ba régie tous na 3 régies régie tous na DGDA tous na DGI tous na DGRAD ba recette o ba régie wana esalaka 20% chaque mois, je dis bien chaque mois na auto la caméra chaque mois ba recette bango ba salaka 12 mois pendant l'année 20% ya ba recette na bango ekenda na IGF kosani IGF bazui 60% eza pona fonctionnement ya IGF 20% ils ont pour la mission à IGF et 20% ils allaient pour la construction à IGF parce que chaque province il faut IGF fait ça là. Maman, yo tambola la peine à Congo. Na kui le Congo IGF fait ça. Ils en a bâtiment. Ya on a vu que ceux qui les loba pesi cours de compte contrôler IGF. Boko yoka. Boko le ba congolais ba lela. Ya ba congolais ba piquer ba crise. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont en train de contribuer pour le mal de notre pays, Gilles Alinguet est là. Donc vous avez mis d'accord bah éjecter IGF. Mais IGF est institution en Mbokate. IGF est organe moko est attaché à la présidence de la République. Donc aujourd'hui, ça peut exister ou pas. La Cour des comptes est là, le Parlement est là. Ce qu'on a l'émission de Parlement, ils ont un article 100 de la Constitution, ils ont légiféré les contrôles. Les contrôles, c'est le Parlement. Le Parlement maintenant, tellement ils ont mbongo. Il y a un cours de compte de Moutakendaka, chiffres, cours de compte Azawana. Moi, je suis à l'aise quand le cours de compte Azou se prononcer. Vous avez vu ici qu'Améré voulait dribbler les Congolais en disant que non, un député touche 5 000 $. Qu'est-ce que la Cour de compte a dit? C'est faux. La moitié n'a 5 000. Mais le cours de compte est que la moitié a bon député à 5 000. C'est comme une contradiction. Parce que les vrais chiffres, ils ont la Cour des comptes. Mais les lots, la Cour des comptes. Tu as quitté si tu as bon, quitté ça dans le Kouta. Obi, on a un Adolphe Mozito. Malgré on a réfléchi en tant que Congolais. Mais les Camboya. Il y a chiffres carrés ça alito inanga parce mais que quand même moni chiffre en passant même elanga isango papa Adolphe Mozito na banda kolanda banini université ba tribune na ye banda ko sala biso malamu to banda ko apprendre ebele mais biso tozalit mais pour la ni sala rango mais biso Adolphe Mozito aboti bana pour ça la conférence et tout ça on en a besoin on en a vraiment besoin na yete oye penza ya solo donc ero mona ero biso toza ero moni Mozito azali Saint-Esprit. Donc quand on a chiffre est consacré. Le chiffre n'est pas, le chiffre dit que la vérité. Quand je te dis que je te donne 5 000, si tu ne me donnes pas 5 000, ça va se constater que ce n'est pas 5 000. Ok, automatiquement. Et quand le député Eliezer dit que le député Bakomarati a 50 000 $. Les allocations, c'est quoi? Jusqu'à 50 000. Salaire brut, c'est combien? Salaire brut, jusque-là, il y a raté. Parce que bato bakoyeb sabiso ezali ba député. Ba député à la Mouka na législature année passée balobaki c'est 21 000 $. Et jusque là Mouto a contrisé bango azat. Grand frère Nabiso nani Délice Sanga aye a confirmer ngo basali commission ba bengisi yena na cassé quoi non ba suspendre ba ti lelo ba ti ndenge législature c'est ba suspendre bango parce qu'ils ont dit la vérité. Et c'est prouvable. Mboso a dit que la campagne na caméra ba oui la poste. Mboso a yebisi ba député bobo sanate ngamuna matisa bino salaire. Donc et le roi 21 déjà. Mais c'est la vérité. Tant déjà lobby bon c'est que le roi déjà 21. Mais aujourd'hui nous sommes déjà dans les 33 000 $. C'est pas possible. Je vous dis. Est-ce que vous avez lu la loi des finances? Non. Parce que
ndeko salaire za ba député caméra za na pouvoir ko fixer salaire te salaire moto fixa salaire za ministère ya finance na budget ndi batindi loi kuna na parlement bango ba voter c'est pas caméra qui fixe question mo ko kimanga c'est pas caméra qui fixe. Donc moi je pense qu'aujourd'hui au Congo, il faut muta zonga na musala na yé. Muta zonga surtout même dans domaine, il faut pas ça dans le domaine parce que je vois quelqu'un comme Eliezer, il a fait si bon, Azal ko la bino pour ça la communication, mais aujourd'hui, il se voit comme s'il est il est praticien, a commis politologue, a commis financier, a commis économiste. Tu vois que Moutazo s'est mêlé dans le domaine où il a maîtrise. C'est pourquoi on dit que jusque là, Moutazo prouve aux Congolais que non, tu as azaté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça bon bino opposant. Bozara puis na boya ko contredire makambo ne sezo le kana. Mais maman on a ça ni. Mbongo ya mboka bazo sakana na yango. Maman on a ça ni na lobby na tangi loi de finance ya ne o ya mama Judith Tuluko yango to ko senga démission na ye mama wana. To bando kanisa mama ya ko bongisa mama ya ina kitunga. Mais maman, 70% ya budget qui n'a pas fonctionnement ya institution. Vous pouvez imaginer. Tala oyoki na l'Assemblée nationale ndenge ba voyage bandi. N'est-ce pas c'est une semaine 15 personnes. 22. Et comme 22 Caméra est parti avec 22. Je vous informe. Caméra 22, premier vice-président au Angola na 20. Nani deuxième vice-président voilà ba membre da bango ba cabinet na quelques députés ba tiena ba membre du cabinet na bango to au moins désordre parce que mbongo l'état ba institution ils ont lié mbongo on dirait mais au détriment du peuple congolais. Donc quelque part on peut se dire aujourd'hui que ceux qui population ils ont vivre conditions ils ont vivre ça l'école ba institution ils ont l'école union sacrée. Les institutions, ils ont institutions. Mais nous, ça pour nous, bazana programme mon côté, bazana programme d'action mon côté, bâtir en place pour le peuple, bazana souci à peuple. Talana nde ba oué la ba poste na bangwana. Est-ce que batona poste à développer mboka oyo, bana souci à peuple, ba oué la ba poste nde ba ko oué la. Oyo alobinga na ozana Sénat, oyo alobi mikolo oyo ka Sénat ndenge zo bazondo ngwana kuna IDPS ba boyi sama lokonde, sama oyo kan est-ce que batona bana poste à faire développer mboka. Le problème est que les individus, ce n'est pas les institutions. Les institutions, on est gotikala. Ngai na goya wana yo goya gotikala. Mais maintenant des personnes au baoya wana ndi bazama be. Mais balobi que déjà ba établir ça ba loi moko ezo pe sa faveur na bato ba ndima kotikala seko na ba pouvoir entre autres na moni na landi balobi ndeko Vital Kamerhe asili ko senga ko ordonner ba pesa bana ya Amida ba passeport diplomatique. Balobi ezali na kati ya loi. Oui. Bana na pe bandekoni bazali na kati ya loi. Là ngana za na argument place wana. Il y a en 2004 il y a un décret na article nango 4 article numéro 04/091 portant statut au 3 ya ba passeport na RDC et catégorisé bato bako kozwa ba passeport. Mais président de l'Assemblée nationale azali personnalité moko ya munene na kati ya mboka na biso. Et sengeli azala na passeport diplomatique. Azala na passeport ordinaire te. Mais passeport diplomatique wana et sengeli pe mwasi na yaza nango. Et sengeli pe bana na ye bazala nango. Ça c'est normal, ça c'est la loi. Biso to koya wa te to bando taquer pour na loi. Mais problème eza wapi? Qu'est-ce que bien ba loi déjà ezali conçue à juste mesure ya bato. Te wana eza normal, eza nango ya juste mesure te. Mais bato oyo Vital Kamerhe tindi bazo ba passeport diplomatique. Baza bana Kamerhe ta. Bana né adoptif, c'est pas bana. Adopta bango wapi? Faut tout na JB. Non, mais JB bana wana biso soki lelo ba adopter bana JB biso to yeba. Ce sont pas les enfants de Kamerhe. Kinwani toyebi ndenge abala Amida. Ngana mona na tala concert wana butu mobimba ndenge kestera personnel, voilà. Aza mwana ya Didi Kinwani. Aza mwana Kamerhe te. Oyo wana aza mwana ya JB. En plus aza mineur te, aza mukolo sur 27 ans. Par alliance. Donc vous voyez que apesi bana na yete, so apesa ki bana na ye les Kamerhe. Là toko décider ngote mais apesi bato aza habilité te. C'est ça où les bas blessent madame. C'est là où ça blesse sérieusement. Pour la population télémélie. Mais c'est ça. Mais ce qui est la logique et la loi, à quoi peut ça bana na ye mais bana wa pesi wana baza bana na yete. Tout ça babantu mama yo zali mwasi. Obeli na bana na yete. Non yo za mwasi. Ce qui yo déjà ozana mwana na yo ngana ye na obala yo. Mais yo d'un coup déjà au bota déjà mwana.
soki na bali yo soki papa ya mwana na balaka yo mwana naza mwana na ye boso balaka ete soki abalaka ye te là moi je peux la prendre c'est pas naza juriste était mais ba juriste ba catégoriser on a 3 parties il y a des enfants légitimes il y a les enfants par nature et il y a les enfants adoptifs les enfants légitimes oyo baye na mariage ngana yo na loi wana lobi bana ya légitime to adoptif mais ce sont des enfants légitimes. Ce sont les enfants légitimes. Mais si les enfants là, qui adoptés, là où ça peut passer. Mais bana oyo biso mongo tozo mona ke oyo mwana ya batu. Mais ba wele la mwana mutu. Les transferts les plus chers. Ba wele la mwana mutu. Na landi mwana o na junior mpiana. Ba tuni papa na ona mon papa c'est JB mpiana. Et na ba acte juridique ya bana na ba acte de naissance. Baza papa na bango ezana. Eza kamere. C'est ça, madame. Tout ça là clair. Caméra soit pour ça passeport diplomatique. Après ça banana il y a des caméras. Après ça bango il y a pas de problème. Mais atika ne bana batu. Wana pas zo bimisa jibe net jiba aza irresponsable sérieux ça? Mais vous ne voyez pas. Adiki bana ya mwasi na ye makasi. Non, bana papa na bango azali. Bana bango mo pe balinga papa na bango. Bakenda pe ko. O bazala na jiba tout moment. Donc, caméra tika bloko. Parce que caméra, elle a bêti ma cambouya 14 millions. J'avais dit aux amis que ma cambouya bandi. Ma cambouya bandi pas VK. Pour VK, on est invisible, on est quand même un salaire au parlement, tel. L'auteur, c'est qui? C'est Vital Kamerhe. Sérieux? Mais je vous dis. Vital Kamerhe a eu une assemblée nationale, a un député, il a gagné à combien? $1,500. Nana tika bang Olivier Kamitatu. Na parlement il y a 1+4 il y a transition $1,500 Vital Kamerhe a mati bango $3,000 a créé oyoka ba invisible invisible les années et là remona na tête donc il y a des salaires na parlement et mona na tête mais na ba loi financière moko boye pe ba bimisela ngo ba mbongo et tout ça c'est ça tout ça c'est Vital Kamerhe ake na présidence de la République comme directeur à cabinet. Il a augmenté les salaires des conseillers, il a multiplié le nombre de conseillers. Sa situation sociale, il y a bateau, un vrai responsable à sa situation sociale, il y a peuple. C'est pas il y a bateau ka yozana bango. Oui, bateau zana bango to boité mais peuple, si qu'on a nyoso wana caméra ça les bongo, peuple a zo gagné ni. Yonanga to bénéficier ni. Parce que cet argent, ce n'est pas pour Kamerhe, ce n'est pas pour l'Union sacrée, mais c'est l'argent des Congolais. L'article 58 de la Constitution dit que l'argent des Congolais doit être partagé équitablement. Équitablement. Telle injustice sociale, les alliés. Un enseignant, on lui paye combien? Militaire, on lui paye combien? Il y a une place où il y a injustice sociale, les alaka. Les alaka place à trouble. Qui m'y est allé? Retraité bateau NT, mais s'il y a la justice sociale, c'est pourquoi même la Bible on dit que la justice élève une nation. Donc place de justice exacte et créer un déséquilibre. Et créer un déséquilibre. C'est pourquoi on dit que les lots, nous avons une démonstration sur le plan économique. Quand on paye les agents de l'État, les agents vont consommer. Consommation, mobilité, il y a mbongo na mboka et salemi. Na époque, tout ça, on a foutu les soldats, mbongo est dans la circulation. Mbongo musu soda erba foutu ça la mbongo sauté. Musu a créé compte à épargner. C'est ça les banques commencent maintenant à utiliser pour payer ça investisseurs pour que bango intérêt mais les investisseurs ils créer des emplois. Mais air mobilité on est aussi il y a le chômage. Et puis l'argent ne circule pas normalement. Mais ils ont circulé épargne on a déjà les agrégats économiques macroéconomiques, on utilise les agrégats économiques, il y a l'épargne, il y a l'investissement et il y a le PIB. Aujourd'hui, PIB à Congo, ils vivent à combien par jour? Tika, oh, nazo sekana 8 heures à lobby. SMIG à Congo, ils ont $49, 49 ou $39. SMIG. C'est ça, on a bisouté. Bah oui, $49, c'est ce que j'ai appris. Et c'est l'Obama a payé. Bon, soi-disant, entre guillemets, pour en tout ça, madame,
le responsable numéro 1 c'est Félix Tshisekedi. Mais et Félix Tshisekedi doit partir. Congolais faut te pousser, il y a démissionné. Question nanga ya suka po to koma sikoyo to lobela sikoyo marche wana organisation nango na impact nini komema. Question nanga suka ezali est-ce que décision ya ko sala évaluation ya ba ministre to ya ba institution chaque 3 mois ko aboutir na quelque chose. Maman, évaluation à 3 mois, ils ont une importance. Parce que chaque semaine, président de la République a sa évaluation. Résultat, ils ont. Pourquoi on a 3 mois? Quelqu'un a une semaine, parce qu'en face, à chef de l'État. Ça, c'est vendredi. Maman, problème, ils ont la vision. Vision, ils ont été. Donc, ils ont joueur, boye kaka boko tana terrain bo betaka donc budi tout so bien koti to se peso et koti pété donc c'est ça le vrai problème est yango wana dans problème il y a Congo les autres subir manque de vision à UDPS manque UDPS il y a chef de l'État mais c'est lui c'est lui le garant de la nation mais c'est le chef de l'État c'est lui notre responsable c'est lui qui engage le pays obi responsable za muto a simaka responsable les amuto à répondre à na besoin ya bateau baza en charge na yo lelo nanga toza en charge na biso pardon question za yo c'est le chef de l'État na biso toza yende en charge na biso yende fois répondre na besoin na biso na ba question nyo biso to mitu na réponse na biso s'appelle Félix Tshisekedi mais aujourd'hui il est incapable de répondre à ça incapable, madame. Si on vous donnait le pouvoir aujourd'hui, vous allez changer. Non, le pouvoir, on ne donne pas comme ça. Si vous gagnez le pouvoir aujourd'hui, si... Pensez-vous changer quelque chose? Parce qu'on a vu des gens passer dans nos plateaux, nous promettre des choses. Si moi, aujourd'hui, je serais chef de l'État de ces pays, ça, c'est Dieu qui le connaît et il y aura un moment. C'est pas aujourd'hui venir que va payer ça yo. On a ça ndenge ba payer ça comme des résultats. Tenga la tuni si aujourd'hui ozwa ba payer ça bongo té. Bo gagner pouvoir. Voilà wana siko atterrir bien. Pouvoir yango monique. Boza sûr que na mboka oyo basala maponami bayaka na ba offre politique. Boté yango wana. Boté yango wana batu ba peuple époni balobi biso to lingi offre oyo noir. Donc, il y a noir, il y a bleu, il y a jaune, il y a noir. Parce que noir, ils ont aspiré quelque chose. Herbo, il y a un programme d'action au soubi na kenda inango. Parce que il y a besoin de peuple et nous na partie na biso. Biso na partie na biso tous na ba besoin, tous na ba programme oyo to yaki na ba réforme. Parce que mon programme oyo nani ndeko soubi na yaki nango. Fala ya na ba réforme. Abi na augmenter izaki budget na lobaki izaki 16 milliards na oya na 18 milliards. Tala ba réforme ngana memi sur le plan fiscal. Pour diminuer fraude, pour diminuer le détournement, na réforme telle pour que mbongo bando bima wana bima sous ekota na caisse à l'État. Voilà sur le plan économique na yebo loi ya circulation, loi ya par exemple ya en passant que rappeler cette réforme moment qu'on économie à mboka sur l'économie du pays. Obino bosa beaucoup proposer à moyen et à long et à court terme. Réforme ya malamu pour l'économie na biso lelo na état o ezaleli d'abord on a ça que déjà première réforme ils a harmoniser le climat des affaires pour que ba investisseurs baya donc côté ba investisseurs na ndenge mo ya kimia ou créer climat moko boye pour que bango ba chef de l'État atambola ki année passée atamboli mokili mobimba le ba investisseurs baya te parce que climat ils a mabele réforme à liboso ils a ko harmoniser climat des affaires. Climat, réforme a mis balai sur le plan économique. On a à court terme ou à long terme? À long terme. Ok. Il a mis balai. Ils allaient, tous allaient na centre, centre franche, na centre économique oyo, exonérer, investisseurs, exonération. Tout est valoriser yango. Pour que investisseurs investir. Yango moni mboka est créé en appui. En appui, ils allaient place. Oyo batu bakenda eza fonté en appui eza agence ya agence d'investissement oyo eza question nga nazo ya ko investir ya na ba domaine ya ba secteur ba ponaka secteur wana soko zo ya ko investir faut kende kuna na appui ba pesio ba exonération taxe oyo tel refuta te pendant période telle pour que et permettre yo au matisa nini na yo pour que avantage ya mboka eza nini au recruter batu pour chômage ezalati
to reformuler en appui wana soki to reformuler to pesi importance na ba secteur zone économique na ba zone franche awa na Kinshasa na zone ya maluku na maluku eza na eteni moko soki oke oinvestir wana eza na certaines étapes kofuta te wana okomona bainvestisseur baoya sur le plan économique à court terme na pesi yo mpe baréforme. Qu'en est-il d'investisseurs, qu'en est-il des entrepreneurs congolais? Donc, entrepreneurs, tous les investisseurs, on a l'obéla, nous catégoriser en général. Donc, il y a des Congolais, il y a des entrepreneurs locaux et internationaux. Donc, même il y a Congo, pour investir, il faut aller à la place dans le mais les autres là ba cambiste ndinga ba sibisa ba yeba côté les baba arme voilà bilo et bangi saka madame. Donc aujourd'hui on a une réforme à long terme mais à court terme il faut l'état soit mesure il y a ko instaurer l'autorité de l'état pour que ba investisseurs bazala sécuriser. De deux, il faut le système ya cambiste. Aujourd'hui, ceux qui ont besoin de parité, bon, dans d'autres pays on parle parité, mais il faut échange. Soit on a pour ça il y a échange, il faut qu'il y ait une banque. Okay. Le vrai dédoloration au madame Aoloba, c'est de laisser sur les marchés que bon on a bien fonctionné. Mais pourtant biso bon on a bien fonctionné. Bon ce qu'on a zando ka tu na pantalon combien $10. Mais kuna bafuti nani na bafuti fonctionnaire na franc. Era ya osomba elamba na $10. Il sera obligé de mettre na taux du jour. Ça pose des problèmes. Donc na court terme bakata ko instaurer autorité de l'État et circulation na kati ya mboka awa mutasomba eloko na dollar T. OK. Wana na pesika D mais ils belé. So na bandi oloba team lobby. OK malem parce que bikambote l'économie en mboka ils ont nyokola makasi ils ont pesa face mingi na bayi congolais bayi mboka parce que bango moko bazana na maîtrise te ya économie yango bazozela yango et pas ba kondito pe pas ba autorité bazomona yango pe lokola te belé bazana na maîtrise mutineti caméra za na maîtrise nango. Mais ezakaka comment je peux dire mutema comment mutema mabe excusez-moi ndé na lobo mutema moto na via lingi boya via lingi chacho fort via lingi place azaba mona yi mais côté mutako lobane azate ayebi obi mukolo bazo investir gouvernement oyiga maloba zo ki wana oko yoka ke no o moto mayele moto abwanya oko yoka pena ke moto yo akoko mema quelque chose mais il y a entourage na ye talaka moto baocha. Bon là na yebi pena ba conseiller na été mais nga na ko mona nanu ye moko na ko tala ba place nyonso ya leki parce que ba conseiller ba ko ya na bango mais yo moko soko memami donc responsabilité za pas na nga yonde kolo voilà yo awa biso to ko le belande ko chilombo no aska za ba conseiller te asala bango mais biso to ko mona ba conseiller wana biso to ko mona nde ye c'est pourquoi les 29 ba congolais boya et belé ya atterri wana pona ko tuna bozali boko tikela bango na no chance te botala. Mais Félix et chance c'est 100 jours déterminé. Mais Azakuna 100 jours, Tazana plus de 100 jours. 6 mois passés. Chance sous yandeni. Ba 200 jours d'être. Et le gouvernement n'a auto démontré ndinga kosibiso que a créé ba emploi. Le gouvernement a créé ba emploi ta. Soka ozong sabiso na 17e siècle wana kaka ye mais les autres dans le 21e siècle dans l'économie on va bien économie du marché la concurrence il faut à créer pour que ba entreprise ye moni ndenge Vodacom na Orange na ndenge moni concurrence wana mais mboka e boostaka bongo concurrence ça a créer boyo parce que concurrence na même comme atina ba prix oya tie 500 lobité nga pona gagner fona cha 400 oya nga fona cha 300 au mona concurrence wana c'est ça permet que économie est à la vivante. Mais les lots soumis à l'obé à cause de une économie centralisée. Donc tout c'est l'État. Tout c'est l'État. Non, ils sont d'accord. Le monde évolue trop à ce moment. Motomo ko ta benginga lobby, mais yo zolo ba bongo l'État, ba société a créé. Oyo nyon sur l'État, zalo DGD ya onin. Ce sont des services qui accompagnent l'État. Ça c'est l'administration de l'État. Mais l'administration, on a créé des services pour que azwa mosolo na ye.
L'État crée entreprise ni beaucoup tant entreprise mo ya l'État. Oh SNEL, oui, SNEL lelo ba libériser ngo et comment indépendant lelo eza ba investisseur ya malonga bazangaka. Ce qui lelo ngana za na mbongo na kokene na kozwa SNEL wana ekoma DG ozala abando uta na gouvernement te. Mais ce qui lelo gouvernement tiaka DG na SNEL tiaka na régie des eaux parce que jusque là c'est l'État qui est l'actionnaire majoritaire. Mais dès lors que Mouto a privé au Kendachi Mbongo na ebele, donc l'État retient sous DGT. Donc l'État a une entreprise, l'État a wana pour azwaka ba impôts et taxes. Et azumbongo wana abandi ko futa, abandi ko sala misala pour que mboka itombama. L'État crée ba emploi te. Oyo nyonso moni que l'État crée ba emploi chaîne ngo yaya. Kondi ayisenga ayibisaka biso kazo créer ba emploi to mona tina ba panneau zara di solo ya. Eza di solo ba dongolo miso. Na cheka boy. Na ko talaka. Bandeko balandi bo comprendre que tozaki na plateau na économiste moko. Bo mesa na penza ko yoka yepe ko landa ye lisusu po boko apprendre ebele ya solo na moni de na ndako botelemina ba kaye alobi jida lingeti faut ba yeba ko sala yepe contrôle to yebite soki na nda ko sala ye contrôle tozo mitu na tisiko yo meto tiki nanu bino moko boyeba ko komela biso boyeba ko pesa biso ba commentaire na bino avant to atterrir penza to ko atterrir na likambo etali marche ya le 29 juin. Oui. Et juillet plutôt. Juin. Samedi. Samedi. Baroyoka bino. Bon, sincèrement, to ke na biti te ba yoka biso to ba yoka biso te. Mais biso to ko telema parce que tozali ba congolais. Est-ce que ça na makasi lelo ko telemisa population bi banandela pona bino? On dirait les sous-souté hein. Po liboso bozaki na nguma. Mama, oyebi Gloria Senga. C'est voir biso mingi. Na yebi Gloria Senga. Abibi déjà. Azawad. Abibi nanté. Omoni, c'est ça qui fait la force d'un peuple. OK. Gloria Babimi bazalaki moins de 50. Mais bayoki. C'est ça notre importance. Biso to na posa te tout ça 10 000 na sima na biso. Attends 5. Biso to atato a 5. Mais bayoka ke biso to lingi Félix Asala nini a démissionné. OK. C'est ça notre problème. Toi na posa te konini, c'est pourquoi on moni que toko senga. Ça peut porter un fruit te, ça un problème. Non, il faut porter fruit. Oh ya senga ba ke porter fruit te. Déjà regarder ça veut dire que bayoki porter fruit. Aujourd'hui tout le monde en parle. Vous pensez que Félix est à l'aise n'engé moi na azana liberté te. Tete siko ba tikete. On a monté cette vidéo, moi Ezaki a on arrête à prison. Peut-être vous m'informez. Oui, j'ai vu une vidéo de voilà. Hier. C'est ça notre souci, biso toi na posa te que to drainer na sima biso wa fulu te. Toi na posa ba yoka biso. Ba yoka ke biso to senga Félix a démissionné. Peuple s'exprime na balabala. Et peuple wa za la conscience ba za la union sauter. Si vous et le moment bo sala ya bien te na kati ya ba marche. Soki bo komi na point na bino oyo bo c'est saki. Il faut boye bisara biso que to sali marche pour eloko boye. Tala bo pesi ba point na ba proposition. Bo pesa rangote. Maman, na sengia on a début na bi ba tout nyonso bazala bonne volonté, ba zo soutenir biso. Sur le plan finance, tout en a posé tout ça là ba calico, tout en a posé tout ça là ba banderole parce que tout tia makambo biso toko marcher les na lobby on a début toko senga démission à Félix Tshisekedi parce qu'il a dépassé 100 jours sans faire quelque chose. Tout ça ko senga démission il y a Tuluka, gouvernement Judith Tuluka, parce qu'à cause ba Congolais ont créé un emploi, or il y a une compétence ont créé un emploi. Tout allez qu'on marcher pour le transport est comme difficile, dans la ville, province, à Kinshasa et partout dans le Congo Mobimba. Tout allez qu'on senga, tout allez qu'on marcher pour le auto tout nanga makambo ya dollar awa, bateau oh ils allaient qu'on bouger à tout moment. Pourquoi ils allaient qu'on bouger? Qu'est-ce qui fait que tout est bougé à tout moment? Tout allez qu'on tambola pour l'insécurité. Les lois na Kinshasa qu'on tambola na sima ya 19 RT. Les lois na Kinshasa qu'on tambola kuluna partout. Donc insécurité na est a on a quoi mutu qu'on tambola parce que ça mboka na biso photo senga yango. To ko tambola pour na makambo wana. To ko tambola parce que to lingi kimia izala na mboka na biso. Toko tambola parce que tolingi transport ezala malamu na mboka na biso. Lipa o ezala ki 500 francs. Akutaka ngona 200 francs mais comme 500, lelo comme 750. Donc ba reprocher ka biso non bino botambola so comme makamba ba poste, so comme makamba. Mais biso lelo toko tambola pona besoin ya peuple, au peuple a ko luka. Lipa et comme 750 francs. Bon niveau kondipe. Voilà. Toko tambola pour na transport et comme casse-tête na ville province à Kinshasa pour voyager na extérieur ambo comme problème ba avion isalité nzela isalité
toko tambola pona yango nzela na nuka na kati ya ville Kinshasa c'est pourquoi biso toko tambola siko eloko bongo congolais ko soutenir te pourquoi a ko soutenir te pourquoi c'est pourquoi bato nyonso ba ko landa biso boya ko rejoindre biso toyeba ko telema pona mboka na biso soko za libanda ya mboka soutenir tina biso tona posa ba kaliko ndongo lobi ke bato belé pona nini eloko tosala oh non botie nini te parce que toza ba moyen te moyen ya kosala ba kaliko kosala ba bandero les até c'est pourquoi ba o ba ko landa biso soko za na possibilité contacter biso plus 243 89 79 06 351 89 79 06 351 soko bengi biso toko solo là soko zape quelque chose tinda pour que tout ça la biloko wana nyos et les samedis toko zalawana à partir à 9h à partir à 9h na c'est à passerelle à Pascal tin échangeur numéro nanga ezali plus 243 89 79 06 351 89 79 06 351 donc soko bengi biso okozwa biso mutu ta koyamba ngamoko na koyamba et na bino pe bato aner boko landa bo benga bo menacer problème ezali te biso tokobanga na biso te biso tokobundela nde mboka et tokobundela tala ba condition yo mutu aner ozali kosala et c'est ba condition wana yo kosala oza malamu yo policier batia okengela ministre tala vie ya bana ministre ndenge ezali mi tala vie na yo lelo salaire na bino ba publier yango na télévision mais salaire ya député salaire ya ministre mais aujourd'hui c'est un tabou journée ba koloba yango na télévision donc toko bundela yo toko bunda bitumba pona ngate pona bana na ngate pona mwasi na ngate mais na ko bundela pona yo muto ko landanga yo muta ane ba otinda ke ezele na kwenta okanga ye kanganga bomanga ya pas de problème mais makila na ngai kokanga makila na ekoganga bayi kongo bisika nyeso bozali na j'espère que boyoki ndeko mwana mboka Mike asili kopesa mbela ya solo tokita biso nyonso le 29 juin pona oyeba kosala marche oyo pasi oyo etali nga etali biso nyonso etali bana na biso bakoko na biso pona ko changer situation ya mboka oyo il faut biso nyonso toyeba koyeba kolamuka ndenge lamuka esili koloba ya solo mais pona lelo je crois que tokosuka awa liloba na ya suka ekozala nini et puis bongo tozo kabwana sima ya liloba na ya suka. Oui, liloba suka ndenge na lobby ba congolais ba ya ebele ba congolais ba ya ebele le 29 à partir à 9h na c'est à passerelle tokozala wana totamboli tin échangeur pour na organisation olingo zala na organisation numéro na ngai eza wana 089 79 06 39 06 351 numéro na ko benga nga tokosolola to yeba ndenge kosala soko ko aider pour na posa tous na ba banderole ba kaliko tous na posa organisation esenga ba makambo ebele to kotaki déjà ba lettre na ba institution nyonso baza informé donc kuna problème ezate ko banga te longola ko banga boya to yeba ko marcher pour na mboka na biso tous ala exigeant pour que Félix Tshisekedi ayeba ko démissionner et to yeba ko décoller mboka na biso ezwa elongi ya sika mboka na biso ezwa elongi ya sika yango nande tozali kosenga na mokonzi ya mboka to pe na baye bazali kokamba biso parce que tozali na posa to mona ya solo te Congo elati elamba ya sika po congolais nyonso sika nyonso azali ayeba ko bénéficier na richesse ya sol pe ya sous-sol ya mboka o to pe ko bénéficier na nyonso nzamba pesa lokola mapamboli na kati ya mboka ya Congo. Je crois qu'on va s'arrêter par là. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne. Na invité mususu mebo mesana ya solo te komonaka ndeko Mike topé mwana mboka Mike mingi na chaîne oyo pona ko sala analyse sur actualité nyonso ezali koyeba kota na kati ya mboka oyo tomonani bongo prochainement partager pesa moninga yeba pe ou apprendre quelque chose na émission oyo kozanga kobomba yango le moko te tindela moninga yeba yeba kosala koyeba koyoka boyeba kosala moi débat bokomela biso sima ya débat na bino nini yo boyebi ko retenir na kati ya émission oyo pe boyeba ko poser ba question na bino pona ba invité nyonso boyeba koleka tomonani bongo mikolo mikoya nzambe ya bomba pe abatela biso pona mboka Congo tukoyeba kotangisa makila pona mboka Congo tukoyeba koloba ti tokolemba te. Au revoir.